Sengo na baoyo bapeto mena motima pamba te bango ka bakoma na nzaba. Eyo na ngai mundi me papa simo kumbawa. Ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi, révisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama ndeyo penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biswe. Nde vraiment kuzala na biswe senga. Kasi soko boningo bozalite. Ozala ka unayo mutamibe kote. Ndengi pia kusala kana yomi salate. Wena yeto kintwani. Tulombele kwa sedieto. Tata mfumo mbanza ututela mana beto bana bangu takuvana kiambote. Faki. Kubigeno moko Tavana sedito Tata lwengi sikiambote Munkumbwa se mwane tata mwanda velela Munkumbwa se Ye mwana Ye tata mwanda velela Sedito lendele kukufwana Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tuena pekindwadi ye tata nzami Konga tuyimbilanga ya ndivo Luiza kwa mono ya lubomba Kadinzaka ilusoleleko Beto tuwilu ndinga mpungi buitenda kane Tata mwanda velela Tata Simoni Kimbangu Wakulumuka yewena yeto kindwadi Dikayizila Katerimisa salu Chantumwa nzambi Salu kia tata nzambi Bukena voyandi kibeni inzambi Kasikidikisa Mana mafweni musikila munza Yevempula Mana mafweni muvempuka Tata mwanda velela Kutufungila ni bakasiko Kenda zako za mbandu kambandu Za ututitadilila Kutalandi biwa masumu metoko Petu tubantu kakunchantangu Tulombele kwa sedieto Watutela mana beto bana bakutokufana kiambote Faki
kata kubikeno moko twavana tata mpungu tulendo semya sulu yentoto mbote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofanda sedeto wanzambieto tata mwana velela kutofana bakutukulombela bakafulu watusikirikisa Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajenoye! 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 Eunwe! Embaze! Bilumubiakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voga kiese kui. Sai voga sai kui. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi mukolo oyo toyoka kama kambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Ndenge pe eke lukutakano ekangami. Biso banso tozali wana bambuta. Solo elekaki malamu
oyo ekangami kangi lingomba mibeko mpe eza na kati. Mibeko ya lingomba mibeko mpe oyo Nzambe apesa biso na Moïse mpo lingomba ekende liboso ndenge bakotambwisa biso tokolanda tosalela mpo likambo wana batikela biso etikala na biso libela mpo toyebi ke moto mwindo aniokwami mingi boloko ya moto mwindo 4400 ans tozalaki bato te tozalaki bawungu niokwamaki mingi sika balobi 4e génération eza ya biso bapapa balobaki tosambelaka mingi batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko mpe misala na misala le 4 août ezalaka date ya biso bagene tokoya bie tokoya te biso na kamba tozali nanu bapaya tozotuna bazalaka mosika bokoya bie bokoya te yango tolobi ke makambo wana tosimbango makasi ebandela mosala ya tata Simon Kimbangu batungisaki ye mingi babundisaki ye mingi na famille na bato ya libanda na leta ye moko mpe mangomba tumba ezalaki makasi kasi ye mpe lokola likambo wana ya motu te makambo nyonso baza koloba na ye aza kosupporte eza korépondre atikaki mosala te okomona moto aza koloba na ye me aza na epa na bango na mboka te Nzambe mpe ndenge nini makambo oyo ye aza na mbongo te Nzambe apesi ye mosala monene boye biso bato osali basosiété na ndenge bamale na bamale toza nango na ndako apesa biso mosala oyo te ntango asilisaka koloba tata Kimbangu akiteli ye ozoloba nini moto aza na nkamba moto aza koloba aza pa mosusu asilisi ye akiteli ye ozoloba nini moto wana alobi limbisa ngai alimbisaka bi alimbisaki te alimbisi ye totali mpe mosusu ebele awa mboka nkamba bazo kotinda papa Kimbangu makambo ebele biloko ebele ya ndenge na ndenge lapin ezotambola nzoka nde eza na poison ekoma na kamfuma epasuki yango moko moto mpe epeli oyo banzo ya minene bakotinda ekoya kozikaka na nzela komekama ya ndenge wana mpe maloba ya vis-à-vis bazoyebisa ye ye mpe azotala na bango ye kaka ye ake na likolo ntango bakomi na Kindu na Maniema mpo bakita bakende na lowa zamba oyo bakotiaki bankole banyama mabe mpo bato bacomprendre lion oyo ezali ke soki lion akuti yo na nzela akotika yo léopard soki akuti yo na nzela akotika yo akosani bakolia yo bankole mpo bakende place wana biloko ya kolia mpe ezalaki te baumelaki moke mpo bakoma na lowa balonaki masango minute eboti bale yango bazalaki kolia nzela alors yango nalobaki te léopard na lion baza nini
bakangama monike bato ya nzambe bango oyo bango bafongoli nzela balekisi bango ndenge tozwa exemple bana Israel bakendaki bobumu mbala mibale na Babylone kuna batie nzambe ya leta mais Daniel alobi te nga na osambela nzambe wana te kaka bokoko bake kofunda ye bakangi babwaki na libulu bankosi ya balion na léopard mais babujaki te ti tongosa bazotala ye kaka kasi na bato oyo bakangamaki basalaki songisongi bakangisaki Daniel bango bakangi bango ntango baki kobwaka bango nani bakiti te nzela bayambaki bango deja bana balion bongo bien bongo te yango tozopekisa biso toza na likambo monene tokoki kobebisa yango te nzambe azalaka na biso ntango nyonso kapo batikila biso tosalela yango nayebi te papa Bruno ya Brazzaville soki azali ya papa Libre toyoka pe ya papa Bruno aya koyebisa biso ezalaka ndenge nini moto batindaki na kunzulu nani Anga Antoine azoya wopese mikro aroba ata wana sika azali pese kiti abana aza na difficulté bopesa mikro Merci papa Okonzabula. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Histoire ya papa ngai nazalaki mwana moke nakenaki ba vacances kuna. Mais na yaki après événement wana, mais le même mois. Nazalaki na sanza ya juin 1958. Papa Paul Obambi akutanaki na papa Mfumalongo. Mfumalongo a manifesté besoin ya koyaka na kunzulu. Lokola nzela ezalaki te, il fallait que basala nzela. Papa Paul Obambi a mobilisé ba jeune ya tango wana banati kosala nzela. Papa anga ba collaborateur na ye, papa anga asimi nzela atike bo basala quelque part alandi nzela parce que ezalaki na makolo ya ba camion pe basala ko yaka na contre wana. Alors papa anga alandi nzela atala soki nzela yango ekoko kenda te na goudron pour que papa ayaka kuna se kuna bazo sala et même ngai tango na yaki ngabe na pe na mosala wana ya nzela wana papa nga alandi nzela quelque part yiko kuta Lyon na mwa pise wana akutani na ye Lyon azotala kaka yebwe ya azotala Lyon bougite ya crié. Bon, natanga wana bagolo bate. C'est Satan. A crié tango moko Lyon bendani. Maleme akena ye. Atiki nzela. Photo ya papa wana ezali pa na ngai awa. Papa anga photo na ye yango oyo. Donc ezalaki ndenge wana Lyon akimi moto. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na tango ba français ba pesi biso liberté ya culte na le 2 juin
donc voyage à liboso ya papa Diangenda ayaki na Brazzaville na voiture na ye. Donc na tangu wana ake maintenant na Kunzulu pona kotela bandimi bazalaki kuna oyo bandimelaki tata Simoki Mbangu. Maintenant papa ndenga lombi obambi Paul ayebisi na papa Anga zwa velo na yo kende na Carrefour kuna peut-être mwana Simoki Mbangu alekani na nzela ya Gamboma. Donc kende kotela kuna ucha asini otangu yako koma kuna aleka nzela te. Ye azwi velo na ye azako ya aleki Kunzulu sika toche centre abandi ko matangomba wana termitiere moko ezalaki wana oyo babengaka banani oyo basalaka wana donc Lyon avandaki na likolo ye azako yaka na velo mbala moko Lyon asotele ye yasali papa Simon na ye na velo na Lyon bakwei sikasiko Lyon atali ale abaluki azongi na zamba. Donc lelo oyo Kunzulu yangwana o na Kunzulu centre place wana tokende kuna na papa Diangenda tango ya papa ba photo ezali nazana ngona nkendolo kuna. Donc ezalaki ndengu wana papa. Merci Toyoki. Yango tuzolo bete elemo ya yo mwana tata Nzambe. Ata bokutana na nini? Nzambe akobikisa yo bia akobikisa yo te. Siko tango elembo wana ezakaka. Tuzala ngo kweka. Oh, to bakisa mususu. Ezalaka ndenge ni babakisa. Omoni pouvoir wana fo etikala na biso libela. Ozokende pa ifo kaka totika koyamba makambo nyonso ya mabe wana eza ya biso te. Kuna baza kofinga, kuna baza koloba makambo ebele tokomi groupe te. Bozalaka nsima na ngai nalandelaka makambo te. Toloba ni boye Exode 14:14 oyokani ata mabe ezali Nzambe nda kolandela bango biso te. Yango tolobaki ke papa Kimbangu amonaki pasi me ye azalaki na Nzambe ye ayebaki ndenge azalaki kolekela mpe mpo akweyisa te alongaki bapapa mpe bayebi ndenge baza komemela biso balongaki. Bon biso tokolonga bia tokolonga te. Nga nayokaki bino dimanche na ndako ya Nzambe. Lion na léopard. Tango tobimi na libanda bozotuna ilingi oloba nini? Ya solo toyokuta. Esika toyoki bia toyoki te. To comprendre bia to comprendre te. Tata wana papa fumwa longo mutatindaki. Ye asengaki bongisa nzela ya kokende ezala malamu ezala mabe te. Me pona expérience bake kutana na nani? Est-ce que aliaki ye? Ye moko azwi demi-tour akei. Alors lelo tokoyoka oyo papa mbenza koloba na biso ngaka yango wana azalaki nango. Oh, lokutaka no wi mwa makambo nini balobi kona te. Bozala nsima na nga
ndenge tokotambolela sika oyo, hein? Ngai nasilisi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. David Tata oya Yesu ko soka za likambo loba. Ndani naza papa simi micro loba. Na kombo ya mwana mpe ya Tata Molimo Santo. Topesi merci mingi mpona Nzambe na biso. Nakopesa biso le loba. Na yukaka na 5 mois yo papa Nzambe na biso asalaka na Braza. Bandeko bayiba wutaka o likolo. Na esika papa Simon Kembangu azalaka na prison. Ceux qui ont eu à lever, moi, les Camerounais, ceux qui étaient au Yaye, même pas Yiwa, à celle qui est complémentarité. Ngaye wana baninga basi bapesi ndenge likambo zalaka. Na sepeli pwana liloba Nzambe na biso apesi biso po etenga na zalaka kutambulaka lokula moto amemi motete ya liwa. Na tango papa yaka Braza na 5 mois. Papa apesaka motuna moko ya implantation ya mboka kunjulu banani bayebi. Ngai batata to ba mama na telemaka difficilement. Oyuka mpe na komo oyuka difficilement. Omuna mpe na komo komona difficilement. Tango apesaka motuna wana ngale lokula na koyuka lokula na tele koyuka te. Misal pia bato mitumula maka ebele. Ngai na balaka na ngai. Na kumpe kusala maki complémentarité kasi makasi pe mazalaka ya mingi te. Esika oyo nga na monaka pasi po na tango papa apesi motuna mwango ngai na lubaka te. Na lubaka na ngai te. Mais nantima na yiko mona papa tolinga kato solola na mali kambo wana ngana juaka le wene na gam siti na gamboma po ete moto yo tata na nga tikaka nga bokonzi ya mabele akufaka. Alors tu dois que le tenter. Ngai po ete na luka ko biksa mananga ipo na likambo moko na yuka na implantation ya konjulo. Ngai na yuka kaboyo. Oui, c'est bateau mingi ba pesaka réponse bazalaka ko répondre na fondation ya Kunjulu centre 1983. Nga na kanisa na lume. Ni kama papa tuni peut-être que nga mutu na yuwa kamala mote. Mais il fallait que ba pesa yango na précision ya mboka Kunjulu village. Avant Kunjulu centre. Et ça n'y mboka Kunjulu. Donc on ne peut pas parler de Kunjulu centre sans que tout le candidat y a Kunjulu Yamboka. Oyo ngana yukaka. Ngana yukaka boyo. Donc côté qu'on rapiese. Tata oyo atilisaka biso likambo oyo. Mingi pe basala kutunaka nga likambo wana. Awutaka na mboka yebale. Congo Belge. Kombo ya papa Fadoma Antoine. Papa wana akoli atelemanto sikoyo akomanifeste ke désir ya kokende na mboka kwa moto belge na mosuni tolobi ete akendaka na kwa moto mpona koluka mosala otali histoire na kati na histoire ekozala ndenge wana me ndenge mpe wana te akendaka mpona likambo li nzambe ye akotika mboka na ye akokina mboka kwa moto na basi na ye babale quelques membres ya libota liye quelques membres mais oyo nga na yibi na kati na baboti wana ezali papa Ngia Marco bazala ko benga na biso Ngia Marco bato wana tuke bazali ko loba biso to yuka kama bango balobaka ba yuka kampo ya biso no yuka kaya bango. Nantango balongwe bakena kwa moto mosala mpe atuaka
na un certain mondele au nom de Waya Waya akodoye lokola chasseur ya bomaka banyama ko milate nzambe akoloba na papa Fadoma boyete na kati na yeloto ti Fadoma Antoine nzambe oyo ya wana kwa mutu ezali wana te katana kana ba katolika kokenda leso pa na bango te nzambe oyo yakawa na kwa mutu ezali nzambe oyo ezali basamblaka ye pembe na ba cimetière ya bamindele na te na gros baoba nzambe ya bakongo nzambe ya bayindo papa Fadoma alali pongi akanisi ekoki na ye te na tongo asangisi bato na ye na basi na ye babale oyo tokuti koloba abandi kopesa bango explication ya liloto oyo ye amonaka na butu me na ntango ye azalaki kopesa ndimbola ya liloto moko na kati na basato azalaki koye epa na ye bamosusu mpe bazalaki koya na ntima. Qu'est-ce que ça veut dire moko na kati na basato? C'est les trois relégués. Donc moko azalaki koya bamosusu bakoya na ntima. Ntango bakomi epai ya papa Fadoma ye atuni yo nani ye apesi oyo ya ye batata mpe bamama wana esika ebandaka likambo sikoyo makambo nini makoleka papa Fadoma Antoine na basi na ye babale bavandi ye apesi ndimbola apesi alobi makambo lisolo esili bapaya wana batongi ye atikali a reprendre linsusu lolenge ndoto epesamaka ye sikoyo na kati na basi babale mama moko akosan prendre na papa Fadoma na koloba maloba mayete Fadoma yo ke na nzambe ya Simone Kimbangu oke na nzambe ya Simone Kimbangu po oboya ngai na yibiti nzambe wana na yo hili solo na ye basaka na basi babale te oke kuna kala pona koboya ngai batata to bamama moto ayibisaka mama wana te nani ayibisaka ye que plus tard papa Fadoma mpe akoboya kaka mwasi wana ya asalaka wana ntango bakabwanaka wana papa Fadoma mokolo mosusu akoti na kati ya zamba po ete bapesaki mondoki mpona kobomaka banyama na ntango akoti na kati ya zamba le premier jubilé oyo ekomiwa na papa Fadoma Antoine ezalaka biso tobengaka nyama wana na ndo lingala oyo ekomi lokola mokili mobimba babenga ndoko na français bacolonisateur na biso babengi ye na éléphant ndoko c'est lingala français c'est éléphant donc na monoko na biso ndo papa Fadoma muna ndoko na kati ya zamba abeti sur ndoko kaya mondoki oyo papa Fadoma Antoine abeti ndoko et s'est écrasé pièce par pièce lokola bateson ya molangi mais ye moko papa Fadoma atokaka na ye te amikanisaka alobi me nakendi koloba likambo oyo ndenge nini mondoki ya mondele ye akanisaka makambo mabale soki ezali ewa te eza boloko lokola badirigeant bayimbaka bantembo nguya ya yawe elatisaka ye quand même abimi ake na mboka ake koyibisa mondele mpe tala nakei koluka namoni ndoko na beti akamati bipesepese ya mondoki wana ati liboso na mondele akamoi oyo mondoki mais yo moko ojoki te papa Fadoma Antoine adongisaka na ye boye te je ne sais nga nayebi te nayebi na nga te wana makambo mazalaka koleka ndoko ye alobi nayebi na nga te mais au fond ye akendaka mpona kaka likambo ya chasse te e mpona likambo li nzambe noki papa Fadoma akosinterese na kodwa baptisme na catéchisme na ye noki kaka mpe baji kobaptize ye noki bakotinda ye na mboka Kunjulu village belge
ntango batindi ye kuna akende komonana na ndeko moko oyo asilaka kosala mosala ya baki ye na kati ya mosala kimilitaire ntango ye akei kotuna totala donc wana ezali mpona koefase ke likambo ya nkombo ya molimo santo ya nzambe ntango babwaki ye na boloko kowumela te basangani esika bango basanganaka balukaka mboko ya kotinda ye papa Faduma Antoine e balobi esengeli totinda ye na ntwa mboko yango nkombo ntwa. D'accord. Donc bakotinda ye kuna esika basilaka kobongisa likambo loko likambo yango ezalaka ndenge nini bakalingisaka mosuni ya nyama bati poison na kati po ete papa Faduma alia akufa mais moto amemaka mosuni ya nyama wana ezalaka prêtre oyo biso tozala kobenga banzambe ye nde moto alingaka alelisa papa Faduma mosuni ya nyama wana po ete akufa likambo ya molimo santo esila. Mais na ntango bango baza koya na groupe lo moto ebele prêtre alinga kokutana na papa Faduma Antoine moyen je l'étais mais avant l'arrivée ya prêtre po ete apia mosuni ya nyama wana na papa Faduma alia akufa molimo santo ayi koyebisa na papa Faduma ete likambo yango eloko yango kosimba yango te kolia yango te kolia eloko wana te prêtre sa ntango akoya a quelque part molimo santo ayi mosuni ya nyama oyo ezalaka na station ya papa Faduma Antoine molimo santo ayi abimisi yango ake na yango sans que prêtre ayiba. Maintenant ntango akomi face à face na papa Faduma atia maboko na kati na etonga mosuni esilaka kokenda peut-être ezali mpo na ndenge wana e bakoaugmente ye leso boloko ya 2 mois likambo nalingaka koya na yango ezali yango wana ngai nazalaka na yango na motema te papa apesaka motuna ezali ndenge nini après mikolo ekoki oyo nzambe alobaka na ye ete yo okokata ebale oyo okende ngambo ya français congo français okende kosala lingomba nanga kotia bato na nga kuna mpe aji koprécise lokota oyo ye atindi ye koprêche ezali kota ya bagangulu bato mosusu bakoki koloba ete mais nzambe asalaka bikolo ebele mais mpo na nini ye alobi ti atindaka akende koteya kaka bagangulu libota na ye mais yesu azalaka koloba israele elingamaka nzambe akoloba ye moko kati ya mikanda boyo ete israele libota na ngai est-ce que nzambe asalaka kaka israele ezalaka ndenge wana tena bakomi na esika oyo bakokatana mai po ete baya na Congo. D'accord. Merci papa tosepeli mingi tozwi manso olobi mpona elembo soki bato wana balongaki elembo ya tata nzambe ezalaki na bango bino nyonso ndenge tosololi wana tosepeli mingi bokende malamu bopesi biso courage na koloba ete ya solo ata eloko mabe eyeli yo nzambe akobatela bongo bie bongo te siko ntango ya papa Mbenza. Nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci papa Mukonde Bule, papa Simoki Mbankangani. Ndenge opesi biso nzela ya koyeba bayemale kaka na 5 mois pe komona ete makambo oyo elekaka na 5 mois yango ezali komona na mokolo na lelo oyo makambo tokolobela lelo oyo tozalaka na 5 mois biso nyonso faki nkamba biso nyonso tofani na nkamba toyiba bakama nyonso wana pe papa fumwan longo papa diangenda kontima abandaki kotika te koyebisa biso
na 5 mois wana koloba ete bapaya ndenge na ndenge babandaki koya awa na nkamba ndenge bapapa bafandaki awa na sanza mitano nsima bazongaka ntango papa akisolokelaki na poto nde papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima aki kosala lisusu 3 mois awa toyebi yango malamu ezalaka na baprofesseur moko baprotestant mboko na bango awa na nsalaki moko na Ntimanti bango grand professeur basali baetude na bango kuna na France sika batindi ye bayebisi ye ke kende osala barecherche na mboka na yo kuna na RDC ntango akomi na Kinshasa abandi barecherche na ye na campus sika bayebisi ye ke no makambo mingi oyo ozosala recherche kende koluka papa Dangenda ye nde akopesa yo baelema ebele na maye oyo batindi yo aye na mokoto kokoma na mokoto bayebisiki bapapa bango nyonso baza kuna na nkamba azwaka recommandation ayaka awa na nkamba basololaka na bapapa bango nyonso misato me lokola ye barecherche na ye ezalaki mingi baze ndenge bayebisaka ye ke asolola na papa Dangenda asololaka na papa Dangenda solo suka alaki convaincu eke na ba oyo basengaki ye asala recherche azwi ba orientation nyonso na papa Dangenda suka ayaki kotuna professeur wana ayaki kotuna papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima elema lokola yo papa Dangenda makambo nyonso batisengi nga batindi ngai opesi yanga ongo namoni mpe mosala ozoza kosala nalingomba ndenge ozali kotambolisa kasi regret moko kaka naza nango soki yo okufi nani mpe akoyingela yo abanza ndenge nalobi boye mingi bazalaka na ntango wana bayebi lisolo wana surtout biso bamusicien kino kutu papa Mfumalongo ayaki kolobela likambo yango na temple na un dimanche na kati na temple alobelaka likambo wana ke professeur wana atunaki msinsalaki moko awa na Ntimanti epuis professeur yango aregrete nga ya alobi ngai mboka na nga pene awa na nsalaki moko makambo nyonso oyo naza nango posa nzoka nde eza nango awa kana soki ndobila yango musika kuna na France batindi nga na mboka na ngai na mboka na ngai kuna na Kinshasa na campus batindi nga awa na nkamba koluka yo papa Dangenda kaka regret naza nango wana papa Dangenda alobelaka ete awa na Lingomba lokola bolingo ezali ata nga nazali te to bandeko na nga bazali te Lingomba ekoki kokufa te ekotambola kaka na bolingo kasi na commentaire ya papa Dangenda mokolo wana ntango alobaka makambo yango na temple alobi ete bolingo solo ezali kasi soki natali malamu bolingo mpenza ya solo mpe solo mpenza ezali te référence na ye alobaka ete bamusicien boyebi likambo yango malamu papa Dangenda wana likambo yango baoyebi yango malamu ntango boza kotambola na ngai na kati
na bamboka oyo toza kotambola na makolo nzembo ayembisaka papa Lyangenda papa Saidi fina mafyoti kwa kuti ukokuona papa Lyangenda nzembo na robiete yiki ekoya na kati na Lingomba tokuwelela ebonga tango na soki bolingo ezali te solo bolingo oyo mama Mwilu asengaki tozala na bolingo soki bolingo ekozala te tango nalobelaki bango alapi bato na mayele tango bakoya kokabula biso na bolingo papa Saidi azali soki aza te to dirige ya kala kuna na faki nzembo wana faki mpe ayembaka ngo mingi zola bakwami nusimbenu zola kufika mbiza onzo so nazoluka papa Saidi pamba te yefo ayeba nzembo wana na mutu azwaka yango etango nini ezwamaka na bakuple nango mpe na nzembo wana eza koloba eke bokabwani ekoya na kati na Lingomba na kozanga bolingo mpe na kowelela bokonzi oyo faki aletokei mais papa Duki, je crois que faut voyer ba malgré na tango wana yo ozalaki nanu te ba 63 kasi batata honda batata nyoso wana bayibi Zola kufike mbizazo zola kumeundi nusimbeno fumu yisuka govele tuzola na zola bakundi nusimbeno zola kufike mbizazo zola bakundi nusimbeno akwe ikutukidye dyambwe dizola kukondolo akwe ikutukidye dyambwe dizola zola kukondo tuzola na zola baku dinusimbeno zola kufike mbizazo zola bakundi nusimbeno fumu yisuka govele tuzola na zola bakundi nusimbeno zola kufike mbizazo zola bakundi nusimbeno fumu yisuka govele. Merci choral ya faki boyokani malamu bino moko boyebi nzembo ango tango wana eza koyemba na tango ya ndenge tolobaki lobi papa Choni Mayanga azokotia bilembo na bandimi soki division kokota na kati na Lingomba na tina bozangi zola donc bolingo na tina kozanga bolingo division ekokota na Lingomba donc basolo wana eza ndengwana ina baloko luka papa Saidi
po ye fo ayeba nani nazwaka nzembo wana epuis tango nini na ba evenema nini yango papa Lyangenda ayembisaka na 5 mois tango professeur wana atunaki mituna bozonga na bino. Merci papa. Merci Nkolo. Yango solo mokili mobimba lelo eza kolanda ete papa Simoki Mbangu Nkiangani alobi nini na tina ya clôture ya Lokutakano. Alobi to alobi te. Alobi nini? Tolanda ye bo siko tolanda papa Lyangenda ndenge alobelaki na esika wana. Toyoka papa Lyangenda ndenge alobelaki na esika wana. Pe na tango wana aye kotouche eke Lingomba mobimba ezobundela kaka kiti moko. Eza boye te. Kaka kiti moko kiti nini? Ya chef spirituel bo tolanda ye kasi. Ekukaki basala réhabilitation ya papa pamba te moto ya kolobela papa Simoki Mbangu nde azalaki innocent azali te bato nyonso bazali kobanga na bango pamba te ye Simoki Mbangu ye moyen mpo te moto a défendre ye moyen te. Donc papa Simoki Mbangu bakangi ye atikali na boloko 30 ans akufili na kati na boloko kasi bazara komona ka ye lukula condamné jusqu'à présent malgré ye azana ye libre azana yango besoin de kamandengo na tekasi biso tuzali vivant. Il faut prouver que papa na biso to kuninga ka ye ezai boyete poate ye nzambe aponi ya pesi biso cadeau poate a libérer biso qui est à Senga qui est indépendance ya mokili mwa bisu yango na condamné à mort kasi lelo asi akufi to vie indépendance mon côté azali ko occupé bien au contraire lelo même pas nini ye Lyangenda akeko kamata isika na tata na ye ekuwa kile bapesa mutu mususu est-ce que ezali ngai muntu ya liboso na jwi musala ya tata eye zazaki musala ya nani ya nani ezali mawa tata Abraham na mutu remplace ke ye ezali nokote nani sadi batwari batanga na bango mukana matata nzambe te nkanda na bango ezali mpana nini ngamutu na remplacer papa ngabe na michia kite ngana bangaki soko tali lungi nanga ipasuki na tina wana pamba te na bangaki kasi batu wana moyete esika babandi kutuna soko Lyangenda kufina ndio ko remplacer yo yakaka na kutia yo isika wana yakaka ndo kukamata benza tutu kiti yako bwana Vanda na yo tete bilumbi kwa ukalagana nani zai bango bakali si soko yekoli mingi ndio ke kufwana na kitu wana esala kandenga wana te timbangi so ye enfin tika to bongo saka ka fête na biso le 6 avril to kutala soko de kamunini kusala après to gani tango comme déjà 16h20. Donc etika na biso tango muke boni misangai me bobanga na biso te tokolonga banda lobby to bada ko bongo sama programme na biso wana nde to kutara isika to kokende to gani il faut to kata nyoka wana mutu bokolimisa biso miso soki tosengi bolimisi pamba te ya solo soki totali na kati na Lingomba yango nde ezali koleka me bapapa bayebaki makambo nyonso wana tolandi ndenge atuni
bazotuna ye ke papa Diangenda soki akufi nani ndakoyengela réponse oyo apesi tolandi te toza koteyana kaka c'est vrai makambo mosusu soki ngai naza kobimisa yango ezalaki solo secret spirituel mais mpona koma na point eke nalobaki papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na kiangani atikali koloba ete soki ye akozala lisusu te papa Simon Kimbangu kiangani ye nde mutu akoyingela ye papa Arma na papa Solo mpona koma na point wana batata ntango bayebisaka nga nazalaki kobanga kabi ndenge nini nakobimisela yango na bandeko na nga nyonso likambo boye kasi papa Diangenda ayebisingaka Mbenza nazomona yo soki ndenge nini wana yebaka ete soki obandi koluka ke okima na likambo wana mosusu mokolo mosusu tata akende kokanga yo na nzela kozongisa yo et c'est vrai nalukaka nzela mpo soki kaka nakomi na point wana nzela naluka nanga soki nakende kosalela nga nanga soki na mboka nini ntango nakoyoka eke likambo yango ekwei boyo naya kokuta deja eke bandeko si balobaki boye na le 16 février 1992 papa Mfuma Mbanza ayebisinga ke ngeye mambo tutakutumba ngeye mahungululu sho tutakunasi wana nazalaka na programme moko nasombaka bangombe na nga na boma ya minene wana 12 nagende koteka na braza soki nateki na braza bangombe ya 400 kilo na moko soki nateki yango na braza na ministère ya défense na bonani wana le baka fikutaki tokia nzela itali seketi ya Gabon ikotela sikotango nasengi nzela apesinga nzela bikende kasi avant osala voyage na yo wana faki nkamba bapesi biso ba instrument na soyo eutaka epai ya tata oyo meti azalaka kuna papa Balu ye mutu apesaka ba instrument wana mpona nkamba me ntango nakenda kokonetre accident wana tozalaka na papa Eliot mbe yebuna zeidi akadiambu oyebi likambo yango ngai nde na bana kokima likambo wana kasi na bozongi papa yange alobaki ete na kokanga yo nzela toye kokonetre accident na ndenge napasukaka motu awa do likambo nde na banaki kokima nde yango wana oui papa Eliot bino bozalaka batemoi ntango nasalaka accident wana. Merci papa. Bino mibale? Oui papa. Papa Pacha azalaki ntango wana secrétaire ya fanfare awa na Nkamba. Ye azalaki secrétaire et puis ngai nazali na compte dirigeant ndenge papa abengaki biso ke tokende kozwa ba instrument na mwanda epesi biso papa Balu mpona toya nango awa yango ntango toye kuna papa tokokuta mpe yo mpe ozalaki kuna. Alors na retour makambo nyonso instrument esalami tovérifie ba instrument kitoko. Na retour yo papa ondimi na yo okota na Mercedes Jeep ezalaki wana yo bino bokota na Jeep ngai na kenga na kamna munene. Ah papa mais ndenge okende kamna non bozo biloko nyonso bapesi biso na ba tono ya ba fille ezalaki mazuti biloko nyonso utaki na soyo biloko botia na kamna munene comme ça ngai nazokende kuna bino mibale liboso na papa José Massara to bondeli yo lui ngai na lobi bomata kuna bino na ba instrument totali pe to vérifier ba instrument ekoki na. Alors bino bolongwe tant bolongwe papa na nzela tozoya to comme vers avant comme Kanchika c'est ça. Alors la montagne en pita voilà montagne moko
et bêta pétado qui quitte na se pont. Alors, montana na se kuna libanga na libanga. Tango toujours ya biso na jeep. Ngai na papa Pasha na papa Nzinga. Na ben instrument na biso. Et na kamna munene yo zakuna na papa José Masala na ba ministère ba papa Kalala ba papa Toko bazaki na biso na kamna munene. Biso toujours na bino. Mais to comme quelque part toki makele tuyoki nini makele moko ebeti makati na liboso nini wana papa tozoya tuya kokoma na libandi totala camion oyo yo ozalaki Mercedes epandi boye donc ntango chauffeur ayaki mbango azalaki nango kokita azokita soki frein esalaki ndenge nini heureusement nzela wana mpo omona croisement ya véhicule rare mais camion moko soki ewutaki wapi ezomata malembe le chauffeur mpe amonaki mo te abeti na camion wana ekokuta bango nyonso esengo na baoyo bapetome na motima pamba te bango ka bakoma na nzaba eyo na ngai mondimi papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi révisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama ndio penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ndenga izala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso sene. Kasi soko boningo bozali te. Bozala ka unayo mutu amibeko te. Ndenge pe kusala kana yo misala te. Ah. Ozali na posa ya ba message ya ba papa, ozali na posa ya banzembo na biso, ba mateya oyo eko contribuer na kondima na yo kende ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana ezali chaîne ya YouTube et o s'abonner pe na AK21 Kimbangu World na Facebook esika nini to kosala ka partage ya ba information ya lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 Kimbangu World oyo ezali moko ya ba utile ya communication oyo tozali ko travailler na kati na yango. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali toko misela bino ba information ya lingomba, toko misela bino ba message ya papa, toko misela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ko tia bino na kati ya unité ndenge bateya ki biso epa ya ba papa misato. Donc bo s'abonner pour être pesa biso makasi ya musala oyo, bo s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication oyo to ko sala la kabine. Abonnez-vous sur AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme. Le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le message des trois envois, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.